Pasteur Cass aux arrêts, ni nekangisi réellement Pasteur Cass. Est-ce que zali ba passage médiatique na ye oazo sala? Ba sortie médiatique nena ba accusation zali ko sala kuna? Bolanda bien ce que le Pasteur Cass a dit en plein prédication par rapport ya Meda, moi si au bapesi. Azo continue ko affirmer que ayebi nanu ko bolongola bonzenga ya mwana mwasi te moseka ya mwana mwasi oyo te ayebi pona nini. Atuni bozo kanga ye pona nini parce que papa Tshisekedi pas azalaki polygame. Est-ce que wana ezali pona ko toucher justice ya mboka po interpeller ye to nini? Bino moko boyoka intervention na ye. Na ba parents ya mwana mwasi ndenge batelemi bazolanda bazoyoka na mwana mwasi ya kote na leki na ye moko ya mobali ba memi. Makambo ekomo za tournure mosusu. Tangu pasteur azovimba na nzungu nani ndaza na se na ye. Est-ce que justice amboka oyo ekokomisa pasteur Cass na suka? Bafundeli ye nini exactement? Balobi que ezalaki viol sur mineur, sur un enfant. Est-ce que justice na biso na basubasima nango epesi nini po nga na kokende kozwa avocat po te kosala makambo? Le mosusu pe tokosala live na butu oyo ya lelo. Boyoka avocat ya pasteur Cass makambo alobi pona ebenga melona ye na justice. Mais avant toute chose, bakomi ko accuser na papa ya mokonzi ya mboka. C'est que justice ekokweya to continue kolanda pasteur Cass. Mais na lingi tolanda nanu intervention na ye to mona na ndenge ni ba interpeller et puis intervention na ye na église et puis na koyebisa bino nini ekangisi pasteur Cass tolanda na bino. Yo pe mwana oboya te. Tangu na kati ya palais de justice kuna tangu babengisi ye kuna na Gombe. Nde ozomona ba chéri na ye nyonso bayaki po baya ko soutenir mobali na bango oyo babengisi na justice. Basusu bazana bazemi, bisusu bazana bana wa mikie, ainsi de suite. Basusu balobi pasteur Cass asalaka pratique likolo ya bana oyo. Boyoka intervention na ye. Boyoka intervention na ye malamu. Pesa nga bongo makambo na lobaka yango bongo na yo kosala analyse na ngai na sima. Pasteur Cass alobi. Est-ce que yo soki bapesi yo mwasi ya vierge lokola cadeau yo koboya? Po esalamaka sima ya bandako ebele makambo wana esalamaka. Me bolobelaka yango te. Pona nini po ya ye ko assumer ya ye? Bino nyonso bolingi bozomela ye? Bozomelela ye nini? Papa Tshisekedi azalaki polygame boyoka ndenge nini ayebi kotanga yango pe koloba yango liboso ya etonga na kanda nyonso. Makambo oyo emema biso wapi? Est-ce que justice ekoka makambo oyo? Makambo oyo ekoya kotombola makambo mosusu ebatama te po alobi ayebi ebele babimaka na bana ya mikie me bimaka nango basala yango na kobatama. Ye assume na ye ezaka vie ya bapapa ebele ya Congo basalaka yango na kobatama. Me yenda assume andima ya kobimisa ngo na miso ya bato. Nde eloko bino bozomela ye, bokozomela ye nini? Po yenda mobali ya solo assume basi na ye nyonso ya mikie. Bino bokenda kosala ngo na sima bandako, na sima ya molili, bobatami, boke na sima ayebi pe bakondi oyo basalaka yango. Biso te tolobi. Ba extrait ezali. Tango azozonga na liloba na ye alobi ke bozali sûr que fo bokanga ye pona likambo oyo to te. Boyoka nanu ye na intervention tokuta na Et pour l'école, pour l'enfant qui vient de naître, il sera suivi comme ça. C'est le gouvernement. Et alors ici, qu'est-ce que vous avez fait à cet homme ici quand il a mis au monde sa fille? Rien du tout. Il marie son enfant, vous intervenez. Mais quelle hypocrisie! Oh, bilongi mibale o nini?
On me donne un être humain par le Seigneur à cause de ma fidélité à la parole. Amen. Natina na bosembo na ngai na liloba. Je vais refuser. Na boya. Mais pour quelle raison? Natina nini na koboyela. Maintenant vous m'accusez pourquoi? Siko boza kofunda nga pona nini? La famille est là. Libota yangoyo. Le père. Tata. Le père. Tata. Ne vous connaît pas. La mère. Maman. Ne vous connaît pas. L'enfant. Moana. Jeune fille. Elenge mwasi. Elle n'a pas de relation avec vous. Est-ce que Boni, ce n'est pas Satan et ça Satan a terre qui a fait comme ça? Oh ya sali nyoka jusqu'à moi. Qui non est pas nangai. Mais les parents s'étonnent. Ils vont témoigner. Ce qu'ils ont vécu ce jour-là à la justice. Moi j'ai grandi sur l'avenue de la justice à la Gombe. Sur le boulevard, juste derrière notre maison, s'est trouvée la maison de Etienne Tshisekedi. Tshisekedi Etienne avait dit, mes oreilles ont entendu ça. Lorsque je serai président de la République, un homme qui a déjà mis au monde 10 enfants, Tshisekedi Etienne que je suis, je lui ai offert une maison gratuite. Et Satan nous a enlevé un homme bon comme ça. Qui pensait non à lui-même, non aux autres. Qu'est-ce qu'il encourageait là? La polygamie. Lui-même a fait plusieurs, avec 2 femmes. Des connus. Parce qu'à notre enfance, nous on a chanté aussi pour Etienne Tshisekedi. Quand il était encore jeune, universitaire. Nous avons chanté que vraiment les femmes aiment le type là. Il a tiré les femmes. Je me suis marié. Ça c'est quel pays? Ça c'est quel pays? Où on accuse quelqu'un parce qu'il s'est marié à une vierge. Et si Bazako funda mobali abali ngondo. J'avais dit à la sœur. Nalobaki na ndekomasi. Reste encore comme ça. Tikala na ino kaka boye. Je ne savais pas que Satan allait m'accuser après. Na yeba kite te Satan allait ko funda ngai sima. Si vous pensez qu'il y a eu des violences. Mais moi je vous dis que elle est encore vierge. Amen. Pasteur Kasa lobi soki bozofunda ye na violence quelconque yena na simbi mwana mwasi o te alongoli na bongondo moseka na ye te po mwana mwasi azala no moseka siko violence obino bolo beza ya nini? Est-ce que par ce jeu de mots pasteur Kasa koyeba ko échapper na justice? Oui ou non? Wana ezali information apesi biso ya capitale ya munene. Alobi soki bokanisi ke yesi asimbi mwana mwasi oyo yango bozofunde na violence sur mineur, sur un enfant. Mwana mwasi wana azali nanu vierge na simbi ete. Alobi lisusu boye meda apesa melie lokola cadeau ya fidélité na ye au Seigneur. Donc ye le fait ya fidélité na ye na bonzambe o asalelaka na église primitive. Nde sali ke bandimi na ye kotala sima na komona fidélité na ye na bonzambe na ye nde bazwi bapesi ye bapesaka ye bana na bango. Donc tango papa wa ye kopesa ye mwana
yako boya aboya pona nini ndelika mu pasteur kasa lobi pona kosukisa na yebisi bino que avocat na ya kozala na biso lobi poto mekana kobeta mwa lisolo mwa moke koyeba est-ce que le fait que pasteur kasa bimina na mwana o tende pesiye moyen ya kozala libéré na justice pona moni bato bazala ndia kosala ba justice pour pasteur kasa belé na moni yango mingi boye bisangai ba avocat pe balandaka biso awa. Mais le fait, est-ce que accusé na combien de chefs d'accusation? Est-ce que zalika le fait c'est que azu mwana ya moké viol sur mineur topé le fait ya kozoyer loko là cadeau. Des questions mission stozomi tuni. Likambo et soukate. Pour clôturer avec la colère que le pasteur Kassazaki nango. Alobi papa Etienne Tshisekedi tanga yebisaka batu ke soki mutu période moko bango ba yembela kai babinela kai soki mutu akomi na bana 10 ya kopesa ye ndaku ya ofele. Est-ce que zala kite manière moko ya koyeba ko pousser batu ko topé ko soutenir polygamie pour moi si moko po ko kisaba na 10 eza moi pasi mais soko boti yango na basi kilikili 10 wane okan si facilement pour ko zanda kuna yo donc bota na basi zoa koma polygame pona oyeba ko zanda ko mingi pa ya papa Etienne Tshisekedi. Pasteur Kasa za malobate. Ah, pas menacer certains politiciens. Topé ba konti mususu. Car oyeba ko bimisa ba secret na bango ba sala kana bana ya mikie na molili. Oba ko assumer te. Asengi bango ba assumer yango. Ba assumer ba relation na bango na bana mikie. Donc ezala nango esala makasala nango. Yende tellement assumer yango ba kangi ye. Est-ce que zali culture luba mutezo tinde asala bongo parce qu'à l'époque ezala ki penda bongo. Chef du village bazali kopesa ye bana ba mama bandeko bazali ko bunda pona koyeba kopesa bana. Est-ce que zali culture baluba mususu ba bisa biso ki ezala kaka ti lelo mwana mokie abala papa mukolo et que zali normal bien que to moni ngo pesu d'autres cieux kaka na baluba te to moni ngo par exemple Regina Daniel mwana wa mokie abali milliardaire oyo famille na etikala ko contester te même Niger ya mobimetikala ko lobate. Bato basala ka ba commentaire ka ya simanda ko puis c'est fini comme ça. Ya pasteur Kasponi po azali na mbongo ebelete. Nazo kotela yete. Pona koko ndima yango te ata pa mwana na ngai. E ko sala maka jamais. Mais en plein 21e siècle, na mituni. Ba ko pesa mutu cadeau ya mutu. Ezala kaka possible na loi na biso ezali possible ko baza mutu ba pesa ye mutu comme cadeau. Na ju mwana na ngai na ebiso zoye lokola cadeau ko pesa mbongo te. Pour normalement pas baliété azue ka ofele njoka abongo. Il faut que ça s'arrête quelque part. Ba susu ba lobby ezali kaka bongo muna moni mutu mwa tie commentaire na post na nga lobby ezalole tout na bango ba tribune ba luba bango ni za Théodore na ye baza ba tribune ozo mona pe côté kendele makambo et na suka na ngwa lobby que papa Etienne Tshisekedi mutanda ko soutenir polygamie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que zali ba tribune na bango appartenance ba tribune mo muteti na bango ba sala bon mais moi non azali muluba te moi non azali mutaba Congo ndenge nini ba yeko tika ina kati affaire on justice ko yeba ko éclaircir biso lobby bozala wana ebele avocat ya pasteur Kas aroya robeta biso aroya ko loba exactement eza nini ba accuser na nini jusque là se défendre ndenge nini. Est-ce que prison est possible pour naïe? Oui ou non? Pour na moni ba te belé bazali ko senga akende prison. Pourquoi? Parce que moi na azali koko naïe. Ali moi na naïe même pas azali koko naïe. Comment ko ça mamba ninga? Pour na mystique a fourmi tota na soki deux générations soki pasteur Kasa botaki na 18 ans. Akobo tapé maman na ngai. Sera bota y pena ba 18, tu as 73 moins 18, tu l'as 13 wana, et pour ça là, 60. Ouais. Parce que tu tapé maman là, pour ça bota na 18 ans pena 5 wana, et ça dit 55 ans. Parce que c'est pas ko bota maman là. Et maman là pe aboti ngai na ba HP mukie. Ça passe. Donc ngai pe na boti meda. Voilà.
Arose appelle 3e génération na ye. Mokile komi mabe, mokile komi na suka. Est-ce que ba misusu ba lobi pasteur asimbi na noté pour banda tenter na nota na justice o yememeti wapi. Pour so ba accuser bala moka loba ke non asimba ki mwana ote na noté. Ba susu pe ba lobi azo bomba ye pour na rituel moko boye ya kindoki. Yango fa vandi sa e penale sa e bien eza soso no kolia na bonne année. Il faut ya munene, il faut lia bien. Abongisa ye pour que lobi alia ye kitoko. Esengo nini ba pasteur oyo ba mona na banzota bano ya miki. Mwana ayebi eloko te. Ba pratique nini bosala na nzoto ya bana oyo. Eloko nini bosala ka bango bo expliquer biso. Sentiment nini elobi nango mutu moko alobaki alobi maman Bilabela za wana balate. Batantino bateli kitoko na bango soko tali Barbara Kanam na mwana oyo midi pokwa na butu. C'est vrai que Barbara Kanam a reçu pasteur casté quand même. Maman Bilabel pété. Mais nous avons pris un exemple pour dire qu'il y a de ces dames qui ont ces âges-là, mais qui sont encore très jolies, qui attirent, au sentir que ça va quoi. Et à Bongi, pendant pasteur Cass, à Bongi, na pasteur Théodore. Ni ne ça la kebo kende kozwa bana wa ya mikie. Et puis neti pasteur Théodore. Lobi ozo lingo ko mam o postuler na mboka to ko voter ndeni. Na ba pratique modèle. Ndenge ni to sala magie ko voter. Mwana wana mtu fasa la première dame na biso. Na ndenge nini? Biloko nini yango bozuka ka esengo na elengi ya ko sala ngo likolo ya bana wana. Bo expliquera biso to comprendre. Affaire aux à suivre. Dans le bas qui te rekende ti mukoto comprendre. Affaire oh il faut à suivre. Il faut tout le monde a fait une justice à sisi makambo tina suka. Condamné ou pas condamné parce que ça atteint de niveau extraordinaire. Parce que sur balobi za nzala. Nzala leki na mboka. Ba parents ba komi côté kabana pour ba meka ko survivre. Donc bah ça l'échange ya mwana na ye pourtant ayebi ke mwana ke pas pasteur quasiment pasteur na moi mutuka na moi moyen de kolia fufu ba on peut ba kozanga moi provision na ndako te ba kozanga moi eloko moi ya 50 francs na ndako te pasteur kastan ba ondoleka na kuna moi 50 moi 100 et bando bime bando yaka kala dégâts souffrance c'est comme na mboka o kala mingi te to banda kolia sasana kala te affaire à suivre lobi to Rolanda avocat ya pasteur Cass ayebi sabiso. Qu'est-ce qui se passe réellement? On se revoit plus tard. Bye. Abonnez-vous, partagez puis commentez. Surtout ça. Bye.